Bonjour Bandeko, Balandia, analysons, nous avons analysé Makambo toujours dans les réseaux sociaux, surtout na chaîne Oya analysons avec Gilmas. Et ça, un message moko amer, message moko douloureux, on a dit qu'on zoa et pas Bandeko, kaka nenge babenga kabatinde libiso ba message. Alors mes chers amis, au bolingaka la bonne musique, ndeko na biso bogisi botika vraiment ko menacer parce que azana batan ya suka azana moment moko difficile bandeko na ngai botika ye vraiment bo banane ko sambela pona ye. C'est comme si o batu bauti ko yebisa ngana ko confirmer yango te eza eloko na uti ko yoka batu bazobenga bengane batu babengaka balobi azana cancer ya cerveau azape na problème ya cancer ya peau ezalaki ya peau mais sikalelo pe baza ko diagnostic que azana cancer ya cerveau pe. Alors on ndeko na biso tango azako ya kofinga ko s'acharner contre batu ebele ya maison mère en général ezana batu oyo bazana ba stress ezana batu ebele bazana ba dépression mutezo tindaka bango baya koloba ba makambo ebele. Tango mosusu ndeko na biso bogis azana posa ya bambongolo asenga kawera po akende ko se soigner, malheureusement azana preuve te ke apesa wera nzembo preuve ezate oyo bokoloba apesa wera nzembo eza makambo alobaka na ye. Alors wana eza sujet te nazolinga vraiment na tia bino na ligne na makambo oyo baza koloba o na yoki epa batu batindeli ngana ba capture na ye donc ya solo. C'est comme si na ko confirmer ngo lisusu te azana ba problème ya cancer eza ko travailler eza ko tungisa ndeko na biso bogis. Alors soki bozomona azana ba problème na ye aye na ba réseaux sociaux koloba des fois azako se défouler na ba stress azana ngo. À part ça boyoka ki pe makambo ya mwasi na ye ndenge ba infidélité ebele situation ya bogis vraiment eza bien te. Situation oyo bogis azako traverser nga personnellement soki nazalaki mutu naki kosala ba analyse négative vers ye soit sur ye nako nga personnellement na kosala yango te parce que situation na ye situation oyo azako traverser eza vraiment situation moko amère, situation moko vraiment ya bien te sur le plan ya santé et puis sur le plan ya famille. De temps en temps boza komona ye azako ya azako loba des fois azako se décharger na ba stress azako se décharger na ba situation familiale ba situation médicale oyo azako traverser na sens wana nde na lingi vraiment ko signaler na ba oyo bolanda kanga de temps en temps sur situation vraiment ya bogis bompema oyo tozako yoka azana ba malade azako souffrir azana ba problème vraiment botika kofinga ye. Par contre elo na kosenga na bino bosambela pona ye soki lelo likambo esalemi akende kopema na kimia parce que aza malade azo souffrir akozala moko ya ba congolais oyo akokende akotika biso mais situation na ye ya santé nde eza bien te bosambela pona ye pona bon rétablissement. Nga personnellement na ko souhaiter na ndeko na biso bogis bopema bon rétablissement soki vraiment eza ya solo ki azobela cancer wana ya ba cerveau. En tout cas nga na ko souhaiter kaka ba bonne guérison parce que na ebité soki ba guérisaka makambo wana à moins que na yebite na information nango penza te. Mais une chose est vraie soki oza ko bela yango vraiment bon rétablissement nini ba bon rétablissement soki ozo kene na ba chimiologie wana ko sala ba traitement bon guérissement. Mais ilo na kosenga na yo zonga na nzela zongela nzambe po lobaki déjà oza mondimi au recevoir soki Jésus comme Seigneur et Sauveur na vie na yo oloba ngo déjà na réseaux sociaux ndenge oza ko se salir na makambo ya musique yo muto sala déjà okoma déjà na niveau mususu obanda ko komikotisa so na salité oza komitia lokola ngulu ata so basukoli ya kotika la kaka salité makambo wana ndenge ngai naza ko déplorer naza kosenga na yo vraiment otika tala nzambe zongela nzela oyo zalaki nango ya nzambe ba makambo oza kosala tango nde nzambe aza kopiniri yo tango oza koloba okomi mutu na ye okomi kosalela ye ba dérapage ebele ozosala na réseaux sociaux eza kosepelisa te. Soki eza na bato oyo bakoki kolanda exemple na yo bogis tango oza kodéraper na makambo ebele bato wana oza koboma bango mentalement spirituellement bazalaki tango so bato bakolanda exemple na yo mais pona ba basse oza komema na réseaux sociaux
ezo permettre te bato wana bazala encore sika soki na situation lelo ozana vraiment na situation ya malade, situation moko vraiment catastrophique na kolo babongo, eza tango ya komizongisa na maboko ya nkolo, eza tango ya kozonga na kozongela kibomoto ozalaki nango banda kokanisa na Viva la Muzika osala pe banzembo, na BCBG osala pe banzembo. Jino tumonaka Jino oyo ya nani ya mwindu azalaki na BCBG kala aloba deja ke ozala musicien ya nini ya koyokela mawa po sala ka banzembo na BCBG. Alors na BCBG soki vraiment upesa toloba 10 chansons 15 chansons bambongo wana soki ozwaka ba droit ya banzembo wana ekusala yo bien epa ya wera olobaka kaka nzembo moko sika na BCBG e place otika banzembo ebele ozwa kuna nini soki olingi kozala juste banda pe kozala franc avere batu nyonso soki wera asala yo boye ebongo BCBG ebongo Viva la Muzika na ba place muso pesa est-ce que banzembo wana o déclarer yango soit ozalaka kaka na makambo ya wera soit olingaka batu bayeba yo à travers makelele na yo na réseaux sociaux po na kombo ya wera ndeko nanga sika lelo soki santé na yo eza vraiment ko s'améliorer te oza na situation moko ya malade oza na mwasi oza na bana soki lelo nzambe azwi yo okotika bana na yo na situation nini okotika bana na kaka na situation polémique ya boye eza na batu oyo bakolinga yo bakosunga yo à travers kaka kombo na yo eza na batu ya maison mère pe bakosalisa yo soki oza na situation ya makasi ya situation ya bien te. Alors soki oza ko s'encharner boye na kosenga na yo zongela nzela oyo ozalaki nango liboso, zala humble, tika nzambe atombola yo, zala humble, ba oyo bazana loboko mulai oyo bakoki kosalisa yo à travers simplicité na yo bakoki koya kosalisa yo. Makelele ozotia na réseaux sociaux, makelele ozosala yo moko yebi bien ke sima ya ba caméra oza na situation moko ya bien te, na famille problème oza nango, makambo ya ba fidélité ya mwasi na yo nyonso wana eza ko jouer psychologiquement na vie na yo ndeko na ngai. Alors soki o making na lobika komeka ko changer système ndenge ya kosalela ndenge ya kolobela ndeko na ngai, je pense que eza na batu bakosalisa yo. Awa wera zalaki na poto azape na bandeko na poto nini nde esalaka o zala na difficulté okende kokutana na wera azape mutu na Paris wana bozana ba président ya ba fan club. Soki oza na problème, pourquoi ne pas kokende ko exposer yango epa ya batu oyo basolaka na wera nyongo yango ya soki ba 30 ans esilaka te. Soki nzembo soki wera azalaka musicien simple aresilaka na vite, est-ce que olingaki olandela nzembo yango? Ndeko na ngai nga na pesika point de vue tozoyoka deja oza na situation moko ya bien te ozobela na kolinga te na loba makambo ya mabe pona yo parce que oza na situation moko difficile. Eloko na kosenga na kaka bogisi bopema, zongela nzambe, zongela nzela oyo landaki deja, osi oboma deja, osimba deja kisi na vie na yo, ozwi chance ya kokoma na poto, ya kosala vie mususu, ya kosunga famille, ya kobongisa avenir ya bana. Tika distraction na makambo ya muziki parce que jibe ata soki asali nini akosunga yo te. Soki azalaki mutu akosunga yo nde lelo oza deja akobonga. Nga na lobi kaka parce que oza chanteur, oza musicien ndenge olobaka nini na ba composition osalaka nini nde eza kokomela yo makasi osala nzembo okende pe studio oza pe na poto yo osalaka nzembo oza na posa kokanisa mingi te osalaka nzembo kota studio sala muziki tokoyoka yo tokosomba yo. En tout cas na souhaiter yo babo rétablissement na maladie oza nango. Nga mutu na bino Gilmas.